Bien, je voudrais dire à tous nos concitoyens, particulièrement ceux de Kinshasa et de Kingabwa, que M. Mukonzo est un faussaire. C'est un ancien agent des affaires foncières qui a subtilisé un arrêté du ministre des Affaires foncières qui créait des parcelles d'1 hectare et monsieur s'est amusé à pouvoir modifier cet arrêté en mettant 100 hectares à la place de 1 et il a 5 arrêtés. Ça veut dire qu'en principe, ce n'est pas 65 hectares qu'il prétend détenir, c'est plutôt 500 hectares. Je voudrais dire à tous nos concitoyens que c'est un faussaire parce que la loi foncière ne permet pas au ministre des Affaires foncières de pouvoir signer un contrat ou un arrêté pour cette superficie de 100 hectares. Donc, le ministre ne pouvait pas le faire connaissant la loi. Les 100 hectares, c'est M. Mukonzo qui a ajouté des zéros. Donc, en réalité, falsifier l'arrêté du ministre. J'ai déjà écrit à plusieurs reprises à notre collègue de la Justice, au vice-premier ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au chef d'état-major général des forces armées, au commissaire divisionnaire, c'est comme ça qu'il s'appelle, le commandant de la police. Voilà, pour leur dire de retirer. Le premier, le ministre de la Justice, avec copie au procureur général de la République, pour demander l'arrestation de ces messieurs. Complice na justice mokola lelo lokola nga na kiti awa abo oyebi ayebisa ngai fo akangama pour le moment, mon cousin général policier. Voilà. Policier, message tozopesa ngona bato bazo kamba mboka oyo po makambo tozomona na mboka eza makambo ya soni pe mawa mutu oyo bozomona babenge na komwa Mukonzo oyo André Kimbuta le gouverneur à Vilaya a quitté Tina Kingabwa a signé arrêté à démolition mutu oyo ministre Mwinga na époque wana a pesa ba instruction na Kimbuta ba signé arrêté à démolition pona bato mutu babenge na komwa Mukonzo azali ko bafouer ba droit ya ba maman na ba droit ya l'état avec un faux arrêté falsifié. Arrêté moko ezala jamais publié dans journal officiel. Eza sans valeur. Botala bino arrêté wana botala 1 eza arrêté wana. Bino bomona. Botala journal officiel qui c'est que arrêté wana jamais ezala publié pana bango. Et loko nazo beta 7h lelo na moya lelo za nini ya makasi eza nini. Mukonzo l'air André Kimbuta gouverneur à ville abuki banda kokuna na arrêté
eza André te me ville mutebuka ki nani bandako o batu batonga ki na mikanda ya mabe ndeko mukonzo batie maboko akena PGR AGR azali kuna basambisi mukonzo batindi na makala botala image moko bakanga kai aketi na makala fandi 3 mois na makala babimisi pour na état de santé nezaki malamu te bapese liberté provisoire mais na kati ya liberté provisoire na ibota lelo azongi awa ce qui est grave c'est quoi bazali ko tchaba borne baza ko borner na kati ya site maraîchère oya ba mama bazali bazo borner ezali ba militaire ya première zone de défense ba militaire ya général Tango Fort on azo bois que la message et pas général Tango Fort na mona kayo na musika mais mon général botala lelo ba soda na yo ba ya ko sala makambu na kinga papa na ko borner na kati ya bilanga ya ba mama mboko eza déjà na pasi so leo bozo ko so bobo que ce ba pasi likolo ba pasi est-ce que bozo ko protéger mokonzi ya mboko to bozo ko protéger te batu bolinka batu ba yina kaye alors que bino bozo ko mbongo na bino na lobite que ça général Tango Fort mais na zo bien que zali bateau ya yé nde baza sur place wana neti ya zali wana amekoye balika munini bato ba ko sani koma lobi na moni na misu nanga un lieutenant colonel yé muto azo pesa ordre bazo ko borner na kati ya site maraîchère o déjà ba trancha likambu et les cas na parlement et les cas partout mitine de quoi ba buka biloko leo tozo mona bazo ya ko borner ezalaka eza makambo ya soni tozo mona tozo lancer mbela oyo parce que so biso leo to lobeli ba mama te to lobeli ba to bilanga te musala ezaka susu te to mona makambo ndengwana bobo santé mon général ko bo santé balobaka na lopoto il y a pas de mauvaises troupes il y a que des mauvais chefs bota ndenge ministre Mwinga lobi bota la ba arrêté bota ndenge gouverneur lobi bota ndenge papa mokonzo ngo soit disant mokonzo akenda kiti na makala mais le loi bima avec force baba na ko benga na mama ba militaire na kameka ba militaire ba commencer ba agent ya cadastre eza pasi pe mawa arrêté à lukuta ba arrêté ngo za ba pesi 500 hectares na loi foncière et lobi que ministre akoki jamais ko signer arrêté pour un individu et les cas 50 hectares. Bon, pour la bino moko kasi tango pambwinga lobi. Pambwinga zaki ministre affaires foncières. Pambwinga zaki ministre affaires foncières. A lobi na bino ke arrêté on ezali ya faux. Place à mukonzo za na makala. Yango mundu bakanga mukonzo ake makala. Mais ba bimi lelo azongi lisusu awa. Ezala kati. Tozo senga kaka na batu bazongi sa ba droit ba mama bilanga wala ba mama bazo tangisa bana classe. Ngai oyo na tanga na bilanga na mbongo bilanga wala pona ke ni classe mama na ngasa ka bilanga tina moya lelo. Mais tout ça senga penza ke na makama boyi na senga na général Tango Fort atala ba colonel bazalio ya tomoni avant-hier on a beni babomi batu tout ça na besoin militaire ba kende kuna na beni mais a na kinga ba militaire bazo est-ce que guerre ezana kinga bois mon général luka moyeye o benga service na otuna ba militaire bazo kabola mabele a na kata site maraîchère ba uti wapi ngana sukisi wana merci.